bakomi kotindela biso ba voyou na bango ngai député na salle de création voyou na bango na kwiti ya masanga zo bateye sengela ya nolangai. Voilà, bana poto, bana monde entier, bana type nyonso, il y a la fabuleuse de la presse. Donc, bah oui, si tu as cité et puis la visibilité, puis vitesse, il y a ma casse. On bino tout beau, c'est la rameuse sur information, il y a République démocratique du Congo, la source mort, ils allaient fiable et puis il y a des journalistes professionnels. Donc, on a un Josephat Mwanda, pourquoi pas, na Priscille Igwe de la presse. Merci si tu es à mon combo s'abonner massivement na Feza TV, donc www.Feza TV, vous ne tirez pas dessus, faites-nous confiance, de tout le bango toujours, abonnez-vous massivement pour bonnes informations, na temps réel, Ernest Obolingi, Bokozwango, toujours ma journée c'est professionnel, Oboye, Bipé, Obomesan, Komona, Nicolo Nyonso, Naba, Nabino, donc, Nanabino Tokutana, numéro Sika, abonnez-vous massivement. Tendeko Raphaël Walukonka. Bon, lelo ezali journée moro il fallait beau siéger, plénière il fallait zala et l'équipe d'abord boni ya lelo. Na lobina yo bato ya FCC omoni soko bato basi ba mesani na makambo ya mabe ata obendi bango matoyi bako bongwa na te ndeko. Ba imboka bakei maponomi baponi biso awa na engumba ya Kisasa poto saela bango mosala ya bulamatali. Lelo tozaki na penye na ngonga ya 14h. Esengele ko banda mosala ya commission na ngonga ya zomi na 10h. Tosali mosala ya commission o tokomema na plénière ya assemblée provinciale. Tosi ici ngonga te bato abula matari o ya assemblée provinciale. Batia makambo na lokasa ndeko bato FCC bango nyonso député, président du bureau provisoire, premier secrétaire, deuxième bakei réunion babinga le côté français réunion privée. Tende na to sola na yo sika 18h plénière et salamité. Na ko bisaba na Kisasa ba yeba tala bato FCC makaba ko musala. Bosoto mabe o ebomi mboka na mibu zomi koleka babandeli yango. Toyela musala ya bulamatari o bana Kisasa ba pesa ke biso to ko sala bato bakei ko solo babengi réunion privée ya stratégie. Te sikandenge to vandi boendeko ba député à opposition ba vandi na bandeko IDPS na assemblée provinciale mosala et salamité ezali kozanga limemia na assemblée provinciale kozanga limemia na baimboko batindaki biso kozanga limemia kati na biso ba député provinciaux loko biso to ba umbu bobengi biso na mosala bulamatari bino bokei masolo ya liboke na bino assemblée provinciale comme parti politique PPD pe suki wana te bapanzi sango baye bapesi ngai lisango te na lobi te tala na ndako oyo bato botindi biso mosala te baya mosala bango bakei réunion privée soki na Fev Congo hotel soki wapi na ebite na moni bilenge misato tomine ya PPD mosusu kwiti ya masanga na kati ya assemblée azo batelo kwa mukeba ya lobi nga pese ngena ya nolae na lopango ya assemblée bakomi kotindela biso ba voyou na bango ngai député na salle de création voyou na bango na kwiti ya masanga azo bateye sengela ya nolangai. Yango na yekomisa bana Kisasa bot fongola miso yango eloko ebomaki mboka yango etongi toyebisa bino te na bato FCC mboka ko bika te tala bato botindaki biso mosala assemblée provinciale lelo efongwami te bango nyonso FCC bakei réunion privée. Commençons par président et moko ya nyonso président bureau provisoire premier secrétaire na deuxième secrétaire na ba député nyonso ya FCC moto akomi lelo kuna tie azate o atie makolo kuna azate kaka mo ami bale misato bayaki to sanga na bango la commission ba kei te sika pe ata limemi ate kotinda ata président lobate na bande ko opposition na ya IDP te bozonga ata te ba vandisi bato kwa ba umbu te sika mosa esamite. Bon, au préalable message moroza qui te excuse moroza qui te li solo moko te ndako ebisa yo bakei lokwa maponomi ya assemblée provinciale ya li mokolo ya yambo mokolo ya lundi bango bakei na bango réunion privée
batiki mosala oyo ya bulamatari oyo batindami na biso oyo bato batindi biso bakei réunion privée ya FCC yango naye kobwaka mbela na bana Kisasa makambo ebomaka Kisasa oyo ebomaka Congo bato FCC bazongeli yango na assemblée provinciale boyebaka yango naye koyebisa bino bazongeli yango règlement d'ordre intérieur et lobisco nini na ngonga oyo o binombo lelo plénière esimbiamite elobi bango toyoko tuna ngai tuna ni bango mobeko ebeta bango tuna ni bango kobanda na président bureau provisoire na ba député on FCC tuna ni bango batiki mosala lelo bakei na bango so baza na kingakati so bazali na Fleuve Congo nga na yebite mosala salamité mosala ebengamaki ya bulamatari bato bakamati bakei na bango réunion ya FCC oyoki ngai bakei réunion ya FCC batiki mosala o toyelaki lelo batiki yango pe koloba tete tokotia lobi to lobi okuna bakei na bango naika koyebisa bana Kisasa yango yo tolobaki FCC bango babandi tango na koyebisa bino ke na kopesa mongongo na nga na moto FCC te na ngumba Kisasa bato bakofinga ngai omoni nde babandi na bosoto pona koboma mboka yango yo babomaki nango Kisasa na Kimbuta ebandi yango ebandi bana Kisasa boyebaka yango. En tant que député, et là on dit pour entreprendre comme démarche, ceux qui m'accamorent au bon wana, tu au baki sa meko zalaka toujours souvent. Ngai na eko ebisa bana Kisasa pote bana Kisasa ba mema mikumba na bango. Mbala sima bayebaka ndenge ba ko pona. Ele ko na ko ebisa bango yangwana. Po ba ko tinda bato baye na ndako batinda mipona ko sa musabu la matari ba ke ko sa misala o ya bango. Ngai na eko ebisa bana Kisasa nga na député opposition. Nana makasi ko isa bango te na ko ebisa bana Kisasa ba yoka batala bato batindi toye mosala lelo bango bakei na bango batiki mosala bulamatari banda tongo te sika nde kolongwa na ngai ndako ya assemblée yangoyo kolongwa yangoyo nde na yawa na ekutana. Alors tokomi na suka édition na biso elo liloba nini ya suka kolobela bato nyonso ba Rolanda wa c'est net moment na likambo ko bakisa te ba imboka bomoni makambo bato FCC babandi ndenge babomaki engumba Kisasa na Kimbuta bazongeli yango bino moko boyoka boyeba obokosala. Merci na batonio so bolandi biso na Vision Plus TV ezalaki bongo interview na version interview ko solo makambo ya mboka na biso parce que ezali ko préoccuper ba congolais ebele tokutani prochainement pour une édition mususu. Au revoir.